Bana Somi Yamboka Congo na pesi bino mbote lelo tozali mardi le 19 décembre 2023 na toujours dans le cadre ya élection mboka na biso lobby déjà à partir à minuit masolo ou Italie campagne électorale et sili toza bongo lelo ko pema ba candidat surtout ba pema biso moko peto pema pour na lobby le 20 que nous pona mutu oyo asengela ki tokozongela lisusu te makambo Italie campagne électorale po ezalaki nango facile makambo surtout ezalaki nango facile quoi donc makambo tout ezalaki nango facile et puis l'équipe na facilement makambo l'équipe facilement alors naye awa pona ko participer na débat pona masolo nazo yoka ya buzoba ya bapetia mikie ba mpuku bazanga tina bazo linga neti ba menga ko solo la eta ba Corneille Nanga na rappeler yo ponga na ko rappeler yo parce que l'air na réunion une émission Barza Corneille Nanga yo yé mbokatier oyi yom ta saluer ya plus mabilu plus mabilu mutayana yo ngai témoin ngai o na ko lo en tant que rapporteur et groupe Terre d'avenir na majorité présidentielle tant bazo négocier baboyi malonda plus mabilu aza parmi bato ba telema ki aza na petit na emoko petit na ewana yo bokilo na abima député na Kinshasa na vote à la campagne côté ni yo Corneille Nanga yo Corneille Nanga petite sœur na yo ba beau frère na baleki na yo ba gagner vote na kini na continue alors tant ba petit musulo ba Corneille Nanga bo cassette soki net yo boko ko intimider Congo oya biso ba zakri ba to ko chapwa donc ok no ko ba sa liste kaka ya ba yuma lokola yo ba ngoto ba mendre lokola yo oyo bokie kuna bolia ba mbongo na me yo elogo te na Congo yo ba sali yo ko sala ko temela tanga zakri ba souhaiter on a info perso yo a téléchargé yo Corneille Nanga yo a téléchargé yo quand si yo pena yo Corneille Nanga oya peno bandi pe guerre na Congo pe bandi pe guerre ki eta petit li bomé sabina ba mbongo bo zizi ya ba commission ba mebele bo kasa lokwa ba mbongo wana boko soba na venir à bato yo Corneille Nanga pena yo d'abord c'est longi déjà on irait na kanda yo kasi pena yo ko na Congo wana pe tamboli inde omoni tango afidèle ko to ara distrait to ala mama na distrait po biso na tibiso bato ngane na lo babona muta groupe yo Chad to zaka na mama na méchant ya masola yo ya fidèle to mona net pena faut toujours muso to zongisa nano to zongisa vous comprenez po modèle DSP zalaka humilié modèle maréchal akima biso pe abso ngandi so boye barate siko Corneille Nanga yo kanisi pena ke yo ko sape rébellion na yo oyeti kisasa tala facha lobaka ngolobi na njili mais ngana lobango depuis 2015 et puis j'y crois ngana mona ka photo bunda na Rwanda wana fo na to beta na Rwanda mpona ngai to zu pena ke to tandisi pena bana mibali to kanga atala maboko vous comprendre ba Rwanda ba combien kutu Kasai central côté na Zalia batu ba l'équipe on a nombre to ko pena donc 1000 congolais contre Rwanda moko to fini bango na kingo to komisa ngo province ti to komi na frontière ya Kenya taba Kenya bino be banani ngo bino ba Kenya bino bo banani ngo ba fomboka yo se bena kino go reva go fana Kenya fomboka mongo boyi tala na sengi na ba kino tu oyo boza pena ba fumu ba spiritu tu to boycotter na tout ce qui concerne le Kenya to boycotter ba avion na bango to boycotter ba banque na bango to boycotter na bango totala ba mboka bike to ko kamu na bango na minute to vide bango pema économie na bango elali taba Kenya bino kasolo kwa bino Kenya bino boko cause base à rébellion boya lisusu biso na biso ka ke biso bata mobutu kaka nanu to na méchant na bino ko sakana te ya modèle afdele ya e ko taper ça neti ba makamneti ka neti to pia bino sous tanta ya tour bo ozwate ya tour oyo congolais tout aza debout azomona clair wana première page ya ba Corneille Nanga oyo baga ko bagisa liste ba mendre ya ba yuma ba ngoto bobo batamikie basu ba mbongo na nenga muyibi basu ba mbongo na nenga ko nyokola ba congolais boko tele makuta biso bazakle ba efo persoté batu pamba boya
boya. Boya ka bomeka boya. Ya turo ebiso bato banda bino. Ba yuma, ba ngoto bo ba nyangala kata mongo bo. Bino kasi su boya soko tabo kata courant. Ban tout ça. Deuxième mise au point à Zakari Barabas, leader et prêtre sensei. Au Sarana beti yo. Deuxième mise au point. Yo, nana nga chambu na Jean-Pierre Bemba. Yo nana nga chambu na Bayimoto yo. Yo ebi sibe Zahir yo. Yo. On a chambu na Jean-Pierre Bemba Bayimoto a lobby yo pour l'école loba. On a calme ça na wana keba. Na nenga normal. Jean-Pierre Bemba o lia Moïse Katumbi. Na nenga normal. Bo Sarana batuta aya o répondre mogo. Après il faut toi na bino mayele ya poto mi ke période de niveau na mbulu. Boke ko lukwa ba aker po ba ya ko tia trouble na kata Congo boko sa boko ta guerre na mboko. Bino mi combien ba kufa po na mboko. Ba civil mo bana ba civil ba tata bino ba civil. Bino kasi bino boko selo na kata mboko. Jean-Pierre Bemba za noko. Anoko ta Joana beta 10 ans na prison keba. Aoya lié la bina bouke la bino Bemba na maboko boka mo ko masuma kamususu. Tala voto est à l'occasion de bino ba yuma moko boye bo kanisa neti tozongi sima biso ba patriote to ali biso ba kolo Congo to ali biso ba oyo ba yanke to sala ba preuve par le passé to ali et puis nan na beta équipe ratate alors boke bana bino to tanga ba patriote bo luka ba problème te voter le ka bien mutu ta voter mutu na to continuer musala masolo koyana mabulu te vote les campagnes les gina bien to mona sali campagne na sali campagne te na truquer ba image te et mon ani na ba candidat même ba député nationaux même ba provinciaux to moni na sali campagne te bo keba na bino ba banda es. Alors 2023 année électorale en République démocratique du Congo, quel est le message de son excellence Koffi Olomidé à l'endroit des citoyens de la RDC? On sait ce que les élections... L'essentiel des gens qui sont là, comme au pouvoir au Congo aujourd'hui, devraient avoir honte et devraient choisir de ne plus se représenter parce qu'ils n'ont rien fait de bon.